deuxième partie de l'émission. Nous allons entamer cette fois-là avec le dossier de Mutamba, dossier de Kabila. On va terminer avec Kamere et puis Makambo Dialogue et Toki. Pour Jean-Marc Kaboun, Baouti Kofi Melaye Visat, instrumentalisation à pouvoir la quotidienne ambassade d'Afrique du Sud, à Betika Diocha, Pessiliste à Bato Baobimate Bakale Kaboun. Ogia Modi. Na otota na ngoto na koteza mawa na pasi. Papa Sango Luka ba image ya dialogue ya Kojo. 2016. Oyoka ba propos Kabunda Lobana Kojo pour na dialogue ya Moutauta Libanda non congolais. Toza ngonyoso na mutu to bosana rata. Aujourd'hui, Toza Oyambinga le 4 septembre 2025. Congo ezala Congo depuis le 28 février 1885. Donc le Congo âgé de 140 ans. Donc le faut ba politicien congolais ba kendaka place moko po ba téléguider bango ba ebisa bango o ba koloba. Je regrette beaucoup, à partir de Poto Narandi Moïse Katumbi, yépé l'État congolais, à côté de la Belgique, a signalé Bangabi au PC Visaté. De même aussi, aujourd'hui, avec Jean-Marc Kabound, c'est regrettable. Voilà. Boukale Kabound, au PC Visa. Kabound, Mikande, qui quitte l'Afrique du Sud, Azaki à nord de l'été, problème, il a relevé, s'est posé, Azaki n'a profil idéal, peut-être Azaka du pouvoir. Papa Sangolo, on a la claire avec des éléments. Bah, opposants, les politiciens congolais, batambola na mensonge batambola na lokuta lelo na découvrir yango voyage au Kana sali lelo na moni yango que ba politiciens congolais sont des menteurs surtout des opposants. Posez la question à Jean-Marc Kabound lelo vandi mabo ndenge pasteur dili na ndeko na Israël ba otalana lelo botalana pe na Kabila bo pesani pe mbote bazongi c'est la présence Jean-Marc Kabound avec respect. Image tu accompagné na matanga na bondeko bazo bimisa mwana l'acteur président de la République chemise à bazin en noir et à manche courte lunettes en noir na misu asimbi Jean-Marc Kabound azolela mwana kela ngano ba image wala président bon kela ngano image ya matanga ya mwana Kabound voilà et puis la image ya Kabound na dialogue ya Kojo alukana toyo kangona ça peut toujours aider quelqu'un on va vérifier sur quelque chose le lo motali Félix Tshisekedi a simbio bisonyo sotoyebi circonstance au mwana kufela nango le président Jean-Marc Kabound aujourd'hui moins de 50 ans mwana na kufa na ba 19 ans to ba ça plus 10 ans il y a lelo on a sa camarade naye ninga naye et lelo pona ba intérêt égoïste et personnel au préféré au longola loboko ya muto ayeko pangusoma ya misu ok neo yamba muto ya lelisaki yo Papa Sango franchement muto ayeko simba yo ndeko esa elokote ezanzela biso nyonso lelo lobi na yo longwa na kei place ba lelisaki nga na biya kato vanda Papa Sango batobele babosanaka histoire tika tobeta muto allez-y oyebi makambo ndenge ezokende et osukela biso mabe. Pourquoi osukela opposition mabe? Tomona yango n'époque il y a Maréchal Mobutu le mouvance présidentielle contre l'Union sacrée. L'Union sacrée à papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ba papa Ileyo, ba Marcel Yaou, ba Jean de Dienkounz à Carlibande, quand Maréchal a réussi ça il panza bango. Ba papa belé bala qui a bonne santé ba kitana sama belé pour ne pas citer leur nom bande ko na bango ba Hollanda biso peut-être que ko sa baliwa na bango na ndenge mususu bakenda. Aujourd'hui Moïse Katumbi avec Joseph Kabila Maréchal Mobutu a joué sa journaliste en 1966 a dit qui nous ont montré la corruption. Corruption, n'est-ce pas vous les occidentaux binoté. Nanya loba na biso que Kabila c'est un étranger, n'est-ce pas Moïse Katumbi? Est-ce que Moïse Katumbi, à l'époque où aujourd'hui c'est un membre de l'IDPS? Je ne crois pas. C'est Moïse na loba na biso botu na ye tango ayaka Zaïre, ayaka na quel passeport Zaïroa. Yenda lobi na biso ngai kutu oya faire ya maya pondu oyo toyebaka à partir de mes parents carte à maman elongia maman liboso ya papa na sima après ba date na biso na ba kombo na biso carte à papa elongia papa ya maman na sima après ba date na biso ne place toyeba ba mbula ya biso na bandeko na biso tobotama na bango po ba bandai kokoma yango na esika wana abi oya ngai kutu na monaki yango ya maya pondu
Botu na ye mon côté, ye na bandeko na ye. Quand bayaka awa, bayaka na quel passeport Zaïrois? C'est Moïse Katumbi. Il y a un grand frère, nalinga kaye mingi ya yawana. Tika leona lo bango na télé, aye baki nalinga kaye mingi, ya na nga maike mukebai. Na pesi yembote. Na pesi yembote. Makambo yo ya loba na Kabila. Papa, na obanga lobi bambeka yela ndama. Yango na jo interpeller bandeko. Bandeko bakoli na mboka. Bayoka nzembo yo kulutu madilo ayemba pa sonam. Nko yatika ka motazo kisi ete wapi moyenga na bosana. Melesi ba pesa na mboa 1986. Nko yatika ka moto ya sokisi ete wapi moyenga na bosana. Batala lelo place ba ovanda. Kuluto yo akoselinga makambo Frank Diongo. Le 30 mars 2019, bazo annoncé biso mort ya papa Lutumba Simaro na Paris. Ekutanga epana ye. Na ndaku na ye. Na lobango papa sango. Ni sapinyo sa makolo bachango basparadra. Abile kinao ke jwa traitement. Tortilo na jwe ya osakanate.